Perfectionné, risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, risque comment. L'issou me commande en perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire Bonjour, bonsoir et partout Namo Kilmobimba, bonjour, bonsoir à vous. Nabande konyo sobozo talabiso et to pesipe nzambe merci mokondi oya longo libiso depuis capitale ya République démocratique du Congo et Kinshasa amemi biso awa na province ya Congo central précisément na Kisantu. Merci nzambe wana parce que nzele zaki mulai to komi pe nzambe wana akozongisa biso toujours na bolingo na ye. Merci na ingénieur Augustin Kaninda le muluba le plus civilisé du monde to tambol na depuis Kinshasa ti awa na Kisantu. Merci na ngamoko na liboso caméra na bino papa Sano bakala dia kuba toujours ndetska na film. Alors merci awa ebele bo tu na papa Sano tozali wapi awa tozabongo na Kisantu. Bana Kisantu nyonso na bengi bino tozana Kisantu awa tozana route nationale numéro 1. Donc nzela bomonaka bato ba okende boye bakie bambanza ngungu bakie bakimpese balukala bamatadi bo mamwanda bango bakei bo de route nationale o ekei bo na sima mukongolanga tozongi Kinshasa. Donc voilà, merci à vous, merci na bino tout bote la biso tozabongo awa na pont ya Nzadi ya Inkisi pona bana Kisantu to boyebi na bino pe ozamona na Kisantu te oyoka kaka Nzadi Inkisi lelo pe o découvrir yango na 3 Exa Production TV. Alors nazanga mokote nazana bandeko na biso mibale oyo bazali ba natif ya Kisantu oyo nga na yebi et bino pe boko découvrir na ba misuso pe boyebi te boko découvrir bango toujours na émission oyo bazali ba natif ya bana Kisantu. Voilà, merci to zui bango et bonjour ndeko. Ouais, bonjour papa Bakala Yakuba Sano. Merci na romona na kata mboka na biso ya Kisantu. Vraiment celle kitoko. Oh, il y a des personnes qui sont tout pénaté, qui sont en mboka. Na vana na Kisantu baba ya vana na mboka. Mais na canal na bino ba fan o ba otala biso ba découvrir que Kisantu ngeza lango mboka teza vraiment. Voilà. Ozana batu ba olanda yo e banimba yeba e nana zali boso ba télévision na bango. Merci beaucoup Ezawa bino ndeko, l'artiste Tatou Kasebu Bachaler, l'artiste et comédien international. Banapoto, Lubumbashi, Canada, Londres, partout dans le monde. Webi Tatou Bachaler,
bomona nga kaka boyebaka te abimelanga emo bomoni aza na brasa emo ponto Angola mais lelo boyo découvrir nga na kati ya Kisantu dans la micho na kati ya Kisantu. Voilà, merci et toza bongo na président Tatou ba chaleur et ne toza na yawa et côté otozi bonjour. Bonjour papa bakala. Bakala dia kuba sano. Voilà. Président batu ba Holanda yo ba yeba et toza liboso liboso ba télévision na bango. Ouais, on za bongo moko ya bino artiste comédien lisusu. Abenga na komba DiCaprio Jino Mawete. Non, naza moko o ya Kisantu ka ne na moni bino nazoleka na esalinga bien pina na représenter mboka na nga nazalaka donc esalinga bina bien makasi. Ah toza na kati ya Kisantu précisément na pont Ikisi dans la route nationale numéro 1 dans ba oba yebi na ba oba lekaka ba yebi déjà presque telemi na ba oba petit kango boyete ba kenda ba 20 ba 40 da ba compagnie na Kisantu nde yango. Vraiment, merci beaucoup. Et ben, nous la biso bomoni et les deux artistes au tozana bango awa na kati ya émission na biso il y a 3 exa production TV découverte. Et alors président ah voilà muta filma yesu na télé baptisé président et to bandi émission na biso président toi na kati ya Kisantu merci le lengo boyambi biso et nino koyi koloba na bana Kisantu avant to démarrer et puis nino zo promettre na bana Kisantu komema biso wapi to yo la biso ba point stratégique ya Kisantu pour faire découvrir biso Kisantu na batu ba Holanda mais avant to kota na muzino ya bokotambola ya ko découvrir Kisantu ngaki d'abord eta que natif ya Kisantu un mot na bana Kisantu oyo ba Holanda. Merci beaucoup na ba bandeko nyonso ba grand frère ba yaya ba leki ba maman bozana mboka mipaya bozana ba Belgique bozana ba Canada bozana ba Brésil mama bibiche na Brésil Kisantu yangoyo donc biso toyeko laksa bino bomona Kisantu na bino par rapport bokenda bosali ba nebele bomona Kisantu te mais à travers émission oyo bo découvrir Kisantu ndenge nini Kisantu ezali makamba bien ezala kati mabele oyo par rapport ya musala na biso tozobunda de façon que Kisantu ezalaka toujours ya hotelema donc yango monique toza a na point Ikisi so tolongwe awa tokende boye jardin botanique tokende boye ti na cathédrale to tambola na bino po bomona ba point ba lieu stratégique oyo ya Kisantu oyo ba na Kisantu ba référence clé parce que bamsou babunga msou bakenda ti lelo bayebite Kisantu commandé nini donc Kisantu ezokende malembe do fuma. Merci beaucoup président et moi suka poto le cannabis na batu otala yo donc ya koloba pena mingi ezate ya koloba mingi ezate to senga na bandeko na so bazana Angola bandeko bazana Brésil partout Namibie Afrique du Sud Kisantu yango yo mingi koloba ezate mais ba découvrir quand émission na biso oyo donc ensemble na bino moko bata découverte bon ba comprendre que Kisantu yango tozo tambola pendant Kisantu na ba lieu stratégique ba comprendre que toza mabele mama. Ça c'est la Kisantoise toujours. C'est des choses. Bonne expérience. Voilà, voilà, merci beaucoup, chers internautes. Voilà, bozomona awa to komisikoyo na mai ya Nzadi Nkisi, net wala kibongo na pont. Olaksaki bino to kolaksa bino monene ya mai ya Nzadi Nkisi abomoni ba natif ya bana Kisantu lolenge ba sakanela mai yo to yoka mai ya somo mais to komona démonstration spectacle ya kosakala tetala muta wuti likolo na nzete akoyi ti na se na mai et puis abimi azonanger. Vraiment merci beaucoup bana Kisantu partout vous êtes bana Kisantu bozana Canada bana Kisantu bozana États-Unis bana Kisantu bozana Miami bana Kisantu bozana Paris bozana Belgique bana Kisantu bozali partout na mokili vraiment awa émission na bino yangoyo bo découvrir Kisantu na bino botika kala bokenda donc voilà bon mon spectacle donc bazo utali kolo ya nzete et puis bazo ko ya ti na katala ne ba okita donc voilà eza
eza film te eza montage te mais eza réalité donc moto azokutama likolo na nzete asaute ti na se donc voilà papa koyo soko meki okei donc omona lisusu te voilà merci papa Freddy Kalidja so osalika bokei omona lisusu te le général Freddy Kalidja et bambote na oyo ya mingi et tozo continuer toujours émission awa na kati ya ville ya Kisantu. Merci na bino tu botala biso, merci na bino tu bozolanda biso partout bozali awa toujours toza na kati ya Kisantu na maya nzadi yinkisi mayo toyoka ekenda sango mokili mobimba et 3 Exa Production TV ne toko découvrir tatu tomoni vraiment petit na yo ba ko nanje est-ce que boza risque te non omoni ba natif ya Kisantu babanga mayo te parce que omoni mai oyo bapaya elingaka te sozo mpayo na kati ya mai oyo seke bayembelo wenda kiambo te donc okelibela po okutana na ba Jonas bakomelo me moyo bimba basando ezala te donc awa bana Kisantu pena babotami na Kisantu baleki na biso bana na biso baza pena na kati pena ya mai donc awa o epaka yo kuwe na mitch oyo ka bapecho ba osani ba jubu na mai océan ba benjo ba bibiso na mokili président ba événement nini eleka na mai ya mai ya Yinkisi oyo marka Kisantu marka mokili bato ba bima batika Kisantu kala so ba yoki histoire wana opesi bango nostalgie rappeler bango Kisantu mai oyo kala ezaki mai oyo bando bengango quoi Nzadi Malau Nzadi Malau donc tant so ba missionnaire ba sali ba masolo neza na ke ba kisi ba longwe ba kisi na ba ndenge na bango ba yo bwaka na mai ya ba benga ba bwaki siko na mai ba bi Nzadi kisi donc awa soko za mupaya jamais okoya soko ya ifo ya na mutu ya mboka oyo bato ebele bakufa na mai oyo ka so mona oyo toyoka pe ba bato ya pena banini bato na système osandi ekisa zela président bato président et la moi il va décharger ba poisson to bato ya neni papa ora Nzadi kisi tanto ba Kisantu ça veut dire que za mboka ba santu mboka ya kisi donc oyo to mona pela que non bato ya munene yawa na butu ya biloko ekito sati ba so badini ta bato ba monika boy bato elimwe luka soko poisson wa okeka oza munganza donc eza ba événement oyo marka na mai oyo donc eza pe na bato mususu donc ao sokola amoni pe lo mo ya malamu ana kati mai oyo o comprendre elo pe ba nini diamant nini kana kati mai oyo ezali avantite eza batu big bazwa pe bavika na kati mai oyo eza pe na batu msuwe baya pe na kati mai oyo bazinda ni mwa biso to ba nini tokendaka tozongaka na kokene na sali 20 ans libanda mais so na ye succès na ngeza kaka nde na tikango donc ça veut dire na lava mai Yinkisi ba comprendre que kisi na ngeza na mai oyo merci beaucoup président moi ni le boko baksani na mai et par rapport à ya mai oyo ngana ko baksa boye mai oyo kaka ndenge lobi tatu ba chaleur mai oyo za mai ya masekite donc tozaka mingi awa soki bapaya baye toyesa bon kaka ke mai na biso elingaka bapaya te bomba mai oyo elie bato ebele mpe mai oyo na kati ya découverte na koyebisa bandeko nanga omoni mai oyo aza na mbisi monene kutu kolekanga mais oyo non badécouvre ye te mai oyo eza na badiamant na kati eza na biloko bomengo na kati oyo na badécouvre yango te mpe mai oyo eza na bangando ya minene na kati oyo mpe bato na bamona bango te donc eza mai moko boye bayebi yo mpaso oyeba yo so mpayo oyeba ote donc mai oyo eza na mbisi moko tomona awa soki etondi awa ebimiti mpe totelemi awa donc moto azokanga mbisi ngolo tala mutu awa donc ezozanga kaka ke bato nde badécouvrir yango basala découverte na bango na kati ya mai oyo donc bomengo eza na kati ya mai oyo Nzadi kisi oyo kaka nde balobi ke basango baboka biloko na bango to changer ngo kombo ekomi vraiment Nzadi kisi mais zaka Nzadi Malau donc soki batu o bayebi Kisantu bien bayebi histoire Nzadi kisi oyo donc bato ya bato pende ya ekitisi bambisi na ndenge ya molili batu baye kozwa bambisi mokosu babosana balekana na pongi bakiti ba bambisi boye tola mukaboto ekuta bakarton bambisi ya moi bayo ozwa te esoni
donc njadi kiseta makambo babato yaka. Merci beaucoup président Torokoba. Merci Nabana États-Unis, merci Nabana Canada, merci Bozana Belgique, Bozana France, Bozana Afrique du Sud, Boza partout Naba Suède, Bozana ba Irlande, Bozana ba Texas. Vraiment émission na bino profiter pe na pesa mbote na maman Lusinga Lungu à partir de Suisse. Maman Lusinga Lungu, Fondation Lusinga, toujours un partenaire idéologie. La Bosante na Paris. Papa Jimmy Bamungwa, où il fondateur de l'association AMAPA, association médicale pour les personnes âgées. Personnes âgées. Donc, Salam Nabino tout à Paris, na Bosante Jeannette Dega Télévision na Kata France, donc Bosé Belé. Donc, maman Jeannette Dega Télévision, découverte Kuchaba pour chaba ma caméra ba tuba mona Congo central na sepel pendant na idée oyo émission découverte donc il y a 3 Exa Production TV. 3 Exa Production TV. 3 Exa Production TV. 3 Exa Production TV. Ça bien ba ndoko so baza banda Moscou partout Chine bazota la biso na Dubaï. Siko awa bolakisi biso déjà maya yiki sitomoni boko lakisa biso biso nini tozoke voilà. Voilà, merci beaucoup bana yaki santu balobi et topesi mote na bana ki santu tout et le roi tozawa et bana ki santu nyonso bozali bana moka président na rapé ba artiste na bino ya Congo central yaki santu bana ki santu baza ebele o baza na poto baza na bambongo ba bailleur de fonds baza na bambongo pe na bana poto mais batika ba artiste na bango ya Congo central net tozala na batute na poto mais tozala batu ebele o ba ko sala ke ba artiste ki santu pe ba pela ba briller pe na monde po tozala makambo ngo mais tozongo ndeni so bino bozo kipe bisote donc c'est ça bo soutenir ba artiste na bino vraiment voilà pour ça côté na moni activité za bilanga ndinga jardin activité za bilanga donc pendant que toza boye na saison de pluie bataka rolona mais so mbule bandi tongo tondaka moi et dérangeaka mais bambula mususu penza dango pe kale tika kotonda ezali pena so etondi mai tikuna donc bat balonaka donc bat babikela parce que ba jeune qui sont ba activité ni ba jeune qui sont ba salaire activité c'est belé activité c'est belé ezam mususu amipesa na musana ya bilanga OK ezam mususu musala ba brique ezam mususu apesa musala na moto ba chauffeur donc ba commerçant tout ça belé donc voilà, merci beaucoup, merci et binotu bozolanda biso et tozabongo awa na kati ya kisantu na mai ya nzadi inkisi na moni bino bozali tellement ebele libanda bozolanda biso et à travers cette émission bino ba nyonso bolandaka découverte oyo il y a 3 Exa Production TV et tolela bino tellement trop merci et na général Freddy Kalidja balobi général Freddy Kalidja et pourquoi pas na papa Paul Mafuta le défendeur papa Paul Mafuta le défendeur depuis Hollande pourquoi pas na Maveloutete et Maveloutete pe bambote na ebele et maman Coucou Kuzaya bambote na ebele maman Coucou Kuzaya depuis France et pourquoi pas na Selele Nzembela Mfumugi Mbangu Selele yepe betelanga masolo ni ma famille mba ki santu ozaka muntanu c'est le Nzembela Mfumugi Mbangu balobi ba jeune ba simbi Bruxelles donc ba jeune ba simbi Bruxelles na gare du Midi wana c'est le Nzembela Mfumugi Mbangu na ba J3 de Bruxelles Jidikael Pumbu na ba Jacques Ndomasi donc ba mbote na bino belé toza bongo na ki santu ko tambolaka na ki santu to laksa bino ki santu bomona ki to laksa bino fa passer bankamba bambanzangu et tebisaki bino 3 Exa Production ezali Congo mobimba à bientôt et tozotika ba voyage à mituka à bientôt tozobanda ba voyage avion donc tokozela ba soutien na bino tokokende ba Manaka ba Lubumbashi partout au Bozali bobenga biso tolobaki toko découvrir bino Congo mobimba à travers cette émission na chaîne na bino 3 Exa Production TV donc toko barara awa toujours et nakati ya kisantu donc merci lolenge bolanda biso bo s'abonner massivement bo partager ngoyo mona kisantu total émission partager ngona bana kisantu na ba association na bino botala mboka na bino botika ba msubo kenda ba 2 ans ba msusu ba 10 ans ba msusu ba 20 ans au tchali suma kolo awate na kisantu mais au découvrir yango au moni ba place bande ko lekela ba mayo bande ko ya ko sakanela au moni yango à travers cette émission vraiment et tolela bino ya mingi voilà to
ya kala na kisantu ya lelo eza ndenge moko te. Wawa. Kisantu ya kala na kisantu ya lelo eza ndenge moko te. Kisantu ya kala ezalaki po ozwa ndako awa il faut chassa sukali. Chassa sukali. OK. Mais lelo etika su chassa sukali te. Et comment pena ke ozwa ndako opesi garantie. Garantie pe oka pe na mundele. Oka pe na franc congolais. Osomona. Bandako oto ebaki ke ya kala eza sute. Chassa sucre eza la sute. Osomona makambo ngo. Kopozani ne sale bongo na bongo. Kasi te eza ba nini te. Ba développement. Donc ba kinoto côté trop. Ba pa ba côté trop. Osomona. Donc yango moni ke emo boye ba moni te to tsaka ezalaka na chassa sucre. Te chassa sucre te koma na mbongo. Bandako ebele na gouton a otala boye bazo tonga. C'est ça. Bazo tonga. Na moni amona na bien. Mai. OK. Bazo tonga. Donc c'est que biso batoza awa na kisantu ba oboza kisantu fo bolamuka okenda osala 20 ans na libanda mboka na yo moko obosana yango c'est ça. même ata mabela pamba awa osana yango te même ata lupanga pamba fo ba o bazozwa ba kotonga toza na société moko te ana kati ya kisantu oza société ke nozo pesa ba jeune ba vrai ezate osomona ba jeune ba se débrouiller quand na propre effort na bango omona nzoka ne il faut ba société zala ba makambo ezala parce que yango na eza solide na kati ya mboka omona wawa mutu auluka bima asala makambo voilà asala makambo boye amona bandela ndeni voilà donc Zadik donc poza ngambo na banzeto na jardin ngambo na jardin botanique to kende pe olakisa bango bandeko na biso bamona nde jardin koma to tourner na ndenga liboso ngambo wana penda jardin botanique kuna tous les nzete ya mokili ezali donc biso moko to vanda to ba paradis nde yango na nzete mo boye eso ekole longwe akati kuna ko akoli ye mo longwe déplacer okute ngo so okute kuna oya ne oyo okute panzi la chanteuse okute mpanzi aotambola ka ye moko ouais ça sunze te komi mutu président makamanza mbele ya Banzangungu imputwa Kongo, Banzangungu Suisse ya Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, banduga luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu vataja mvuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu vataja miasi. Imabyandia yekobya mwata Mokyansaji la fete byowana Banzangungu masaukwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolo sangule malu kwetu kwenda Bandugalu sangule malu kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu vataja mvuma Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu vataja miasi Kasikale una sitade ya mutakite moko unukungungu kumbudikale wa elivise kyala salasa una lotele ya mutampondani ukwena kinyi na pipa vive matokolu zangule malu kwetu kwenda atumaru zangule malu kwetu kwenda beto kungungu kwetu tukwende banzangungu vataja mvuma Beto tulweke Kangungwa se songa nchile Leo kitaudi beto tulweke Batangungu tukwiza tale Koko tukini na koko tuleke Betele ya mutambini Atokolu zangule malu kwetu kwenda Atugaru zangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende
maza tombokola tie totusolele batokolusangule malu kwetu kwenda batu balusangule malu kwetu kwenda etokungungu kwetu tukwende sanza ngungu bataja mungu etokungungu kwetu tukwende sanza ngungu bataja mnase kwa beno sina mambanza ngungu tuka mfumu lutunu mfumu kinzomba mfumu lisengo moka abedinganga Pascal Ngaya Zora Maza Papa Meya Zayobi Kama Jean Gilles Benga Buda Dilombele Wingi Pascal Mfumu Tezo Léon Finda Kembwanza Président Oyo namoni eza pont rai Wawa. pont ya rai ya train ko donc Kinshasa Matadi train eleka awa La route nationale ya chemin de fer. chemin de fer donc Ok. Kinshasa Matadi Ok. donc dirait yango Tokenda na biso président. Ok. Voilà. Président, tout le monde a un pont Zadi qui sait. Est-ce que le président cause dans la référence il y a bané ya babiloko? Ah bon, eza moi pasi pour te ébarquer. 80 déjà, bané 80. Ah ils avaient pour les gars awa et on les bien te. Hein banzete ba pas banzete. Hein mais année pena pour que na lo ba sala pongo na nini parfois to ko bossa pe to abatu. Donc il faut ba yeba ngeza ba koko nde ba yeba ke po ba sala na nini ni pongo na pe ya chemin le fait ba sala na nini mais tozaka na kata kisantu. Vraiment. Merci beaucoup, chers internautes. Merci et Bozolanda Biso partout dans Mokil Mobimba, TV Moko Batebele, Balobi 3 Exa Production TV, la meilleure chaîne du moment. Il y a découverte. Boza tellement dans Mokil Mobimba, Bozana et Texas, Bozana États-Unis, Bozana Paris, Bozana Londres, Bozana Angleterre, Bozana France, Bozana Belgique, Bozana Hollande, Boza partout. Topé Sibino, Bamote, Ebele. Il y a Ming. Donc, on continue à Nakisantu avec le président du Cap Nagos Nanga et le président Tatou Kasse Boba Chaleur. Bazali Bongo natif, il y a Kisantu et aussi les artistes aussi. Il y a art dramatique. Peto Kotambuana Bango Balobi. Bongo Lisanga. Il y a artistes Pano. Voilà. Donc, Toko Tatou. Ah, pendant tout dans la pont, pendant la biso au Kebo, on est tombé vers route nationale Kinshasa. Bon, ils sont au Betty, bon, ils sont au c'est qui est au Matadi, Baboma, Bamwanda, tout ça. Donc, régie des zones à biso Yangwana, Bamaito Melara, régie des zones Yangwana. Ok. Marampelé Zabien, qui sent tout nabiso Yango. Tolingango, attends, ok, tu veux Libanda, tu sali 20 ans Libanda, mais tu as un rang qui sent. Pour l'amour en abiso. On va prendre. Donc, Yangwana. Voilà, merci beaucoup. Et tu as toujours awa et na Kisantu et na Nzadi Kisi. Il y a Nzadi Kisi. Président, par rapport à l'histoire, il y a Kisantu. Par rapport à l'histoire, il y a Kisantu. Il y a l'histoire. Et Kisantu, il y a Makasi. Il y a Kisantu sur le plan. Tous les plans, musique, théâtre, ballet, politiciens, et sur tous les plans, influence nini, natif. Donc, baza est belé, qui sent tout, et bimisi bena artiste est belé. Tout le monde a général de FAO, tout le monde a général de FAO, baza natif qui sent tout. Tout le monde a cabossé Montana, qui sent tout. Ba jouer coup de Kolobate. Basé belé biso ba artiste o batatu ba chalet ba DiCaprio ba vie de loin ba esobe hein tozakara ba natif ya Kisantu otomona ba soto na ba honorable tozaba honorable belé ba honorable Antoine Gonda ba Batusila ba ebelé donc kala Kisantu papa bakala Kisantu ezambo kamoko awa mwana mobutu atanga awa Saddam Kongolo Saddam atanga awa elika ote bandoko kita pende kiti yezo yake vacances andoko ya mtila o ya l'équipe pont akesa to ambiance na ye kuna baninga na ye sima bazongo na eterna na bango donc Kisantu bimisa ba Alain Carré tuka Diogo munene na kasa mboka na biso mwana Kisantu abeta mbale na terrain kimasi donc baza pende belé
Voilà, merci beaucoup. Donc, tout le monde m'a dit, ressortissant vraiment qui sent tout. Et sur le plan, est-ce que na batouana tout babima na ressortissant qui sent tout. Bah ça la rappelle retour pour na bande ko batika la pena qui sent. Bon, wana to yeba penate. Parfois pe bakoya la ba on nenga bakuzu, ba tumso ba yebité. Ba mso ba yaka ba on me faire voir, ba to mona boka biso to yaki boye boye. Mais il y a des personnes pe ba yaka la qui sent tout. O ka pa yé le ko neti ayete. Bongo skweza mabe. Tant yo yé na mboka na yo foluka batu ba yeba ke no ki ngandi azagi te aye influent o yebani ozomona biso yeba na mboka o nga ba 12 ans na longo ki satu na ba 2012 na bimi na kena na tambe na zongi mene na zongi na yo kuta kisatu ezakaka ndenge na tikela yango na monde na nga artistique succès na nga ezakaka c'est ça baolanda nga mpe kaka bazobelela nga mpe kaka parce que na mibombi te ntango nayemba mo ifo na faire voix publique etatu bachaleur azalaki te me na mitch oyo azali donc c'est ça donc bandeko fo bazongaka nde babaka futuka na mpambu vidilanga donc ozofutuka na mboka na yo eza mabe te ntango ye okutana bandeko na yo il s'agit ya kosala nini ekendaka bongo me bamisusu Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci et Bozo Talabiso. Et vous êtes partout dans le monde. Bokoyoka, Banekonenge, Bakolo, Babana qui sentent tout. Nabengi Binoboya, Ebele. Bo réagir, naba commentaire, bo réagir, naba appel et nabinope Batuboko Talabiso et Bo Sepelipe et naba Ndeko Baza et en face de moi et président du Cap et Tatouba Chaleur et vraiment. Bakopesa bino pe ba numéro na bango ndenge ezalaka kaka o zali bana mboka olingi obenga bango wana rapidement namoni papa nanga Guy Mayala et na maman Marie-Louise et na pesi bino bambote depuis Paris et papa Guy Mayala na maman Marie-Louise na pesi bino bambote depuis Paris et namoni pasteur Izembo. Voilà, mon papa, pasteur Izembo, na gare. Ika. Ok. Ika boye. Ah déjà yango district la biso yango na kuna. OK. Ah soto bibi boye toke Ika toza la gare. OK, gare ya Onatra. OK, ya Kisantu. OK. Gare Onatra. Ah est-ce que ba ça déjà Goudron. OK. Donc voilà. Belé batika ngote et bakenda batika ngo mabele mais lelo zolata. Cathédrale et Tikandu. Déjà pour le Saint-Luc déjà bazo déjà. OK. Vraiment merci et tozoko ba toujours awa et na et qui sent tout et toko baluka président na moni bandaka kala c'était banda on a biso ya belge batika banini mais tellement mukile ya lelo zo changer au monde que mobo ko bongolaka modification tout ça donc c'est ça awa ezaki awa o le kaboete poto à danger mais grâce ya ba continue biso de to mona ke musala oyo salama ba sala goudron pena et bima pena ti likolo c'est que bima elle wana ba koto tout ezai boete OK ya ozomona Kisantu ezo changer bana poto bozana libanda mboka ndenge botikelaka mboka na bino mboka tambo ya boloba na sala te pona nini c'est le temps ya kolukaka moi ndeko mobo oyo bika solo la bien tina mbongo lukela place mobo quelque part boselanga le mobo ye o Kisantu zo développer to tika banda ko étage belisa na kata ba Kisantu wana ba prince mais to mo ba otonga ba flats ba tout ça muta uti poto ye otonga accompagne déjà tetika na tonga mabele nanga mais yo beti 25 ans na mboka no tongelo gare train wana voilà Ika yango Voilà, merci beaucoup bana Kisantu, merci partout boza et na mukili toza bongwa liboso ya Université Congo Ika et na mon niveau na Ntsumbu Université Congo Ika comprendre nga peut-être Université Congo Ika donc toujours Laxabino toujours awa et nakati ya Kisantu. Merci na bana Kisantu, merci na moni nzele sukia poebima ti
Gare centrale. Donc voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci Bandegotou, Bozotel Abisso. Merci à Mouvé, Alain Panda depuis Paris. Et merci à vous, Bozobele, Bozolandabisso, vraiment, Bomoni Tokomini Bosso, Université Congo. Donc, nous allons découvrir toujours qui sont derrière nous. Nous avons la gare centrale, il y a Kimbala. Donc, gare à Onatra, gare à Kisantu, et il y a Kimbala, on a Simanabisso. Donc, vraiment, donc. Voilà, donc merci. Et toi qui ne suis pas président. Et tomati tokoma cathédrale après cathédrale ne tobima jardin. Merci beaucoup et toujours continuer toujours. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Nous allons continuer. Et salutations à Mauvais Alain Panda depuis France. Et pourquoi pas Jivency Ninens depuis Irlande. Namolong Francis Kanjinga. Voilà, Jivency Ninens et Francis Kanjinga. Et merci. Et Namonaï Collier Salinga bien. Voilà, merci. Merci Pena Papa Freddy Kalidja. Et merci na Papa Paul Mafuta. De Zouagi Peba Plan, Papa Paul Mafuta. Et merci. Et Salipé bien. Merci pour la geste. Merci pour un cadeau, vraiment Nzambe a pambola yo ya mingi koleka donc ezala rande boye vraiment faut soutenir et Bartunabino, artiste nabino et Joachim Yelenge et te pesi pe bambote belé et Joachim Yelengi et bambote na yo belé ya mingi Joachim Yelengi te pesi pe bambote belé Joachim Yelengi et pourquoi pas et na pesa mbote et na et papa Nabiso Agostino Louvangadio na maman Nabiso Kati Louvangadio papa Nabiso Guy Mayala na maman Marie-Louise et pourquoi pas na et papa Nabiso et pasteur Izemo depuis Lille na apôtre Page Malosa wana depuis Lille bambote na vraiment et komela bino ya mingi et maman Jolingumbu maman Nabiso Jolingumbu na France wana ça l'appelle molandi monene ya émission maman Nadine Antibal na kati ya kabinda ya kidna balwanda kabinda motema patili Nadine Antibal moi ça pembetina na suksa ka boye mo yebi point d'interrogation na bosali soute ba Holanda biso na kati ya Luanda Bibiche Manzambi à partir ya Luanda ba Holanda biso na bana na biso Jordela Joenovi Jetou Sarah, donc, vas-y, belé. Donc, bon, continuer à suivre. Na point noir, na sanité, les prophètes majeurs, Esaïe Makanzu, les scanners spirituels. Yem to yamba biso na point noir, tant que ça, découverte, na point noir. Donc, yem to yamba biso na point noir. Donc, voilà, vous êtes qui la biso. Tu sois Ranzela. Sur président Zela, le gouvernement, on t'en sango. Ouais. Gouvernement central, gouvernement nabiso pour le moment na grâce Bilolo. Mais c'est grâce Bilolo ndé azoki likanisi. Les qui déjà projet mongo boyo ba pesa kala mais et ça maté bandaka kuna pesto bandela ki kota pont. Bakata ka mais aye lelo atelemi habité qui sont tout pé. Zamboka na ngaka. Donc là yo tonga ngo boyo. Na ba coup de chapeau na bango. Alors bon c'est la biso sur ville na biso qui sont. C'est ça, voilà. Merci Toko Bakaka et merci to sengin ingénieur Augustin Kaninda et to souffle Moukié et moi Loyemo bongo to rozonga lisusu avec artiste du Cap président et Tatou Bachalère et toujours on a 3 Exa Production TV en direct de Kisanto. Merci ingénieur musique. Baba mutaye baleke Matokolu sangule malu kwetu kwenda Matokolu sangule malu kwetu kwenda Eto kungungu kwetu tukwende Maza mungu fataja mufuma Eto kungungu kwetu tukwende Maza mungu fataja miase Sandu ya mungu sandu ya kwenda Mingula mungu kaya kya sandu Imabya nyaye kubya mwata Kansaji la fete biwana Kantangungu masaukwa Kinaja kumitungi kusonga jo Matokolu sangule malu kwetu kwenda Matokolu sangule malu kwetu kwenda Etu kungungu kwetu tukwenda
sikale kuna sitade ya mbuta kitemoko unukungungu kumbudikale kwa elivise kiala salasa kuna lotele ya mbuta mpondani tukwena kinyi na pipa vipe matokolu zangule manu kwetu kwenda matumaru zangule manu kwetu kwenda eto kungungu kwetu tukwende bata mungu bataja muvuma eto kungungu kwetu tukwende bata mungu bataja miase utamabelo amabeto tulweke kangungwase songa nchile leo kintaudi beto tulweke bata ngungu tukwiza tale Voilà, merci beaucoup. Bandeko Boko Landabiso, Tozongi Bongo Awa na route nationale numéro 1, route de Matadi. Toza toujours Awa na Kisanto Kotambula, toujours na président Tatuba Chaleur, président Lembi Mabena Balongi, s'il vous plaît. Voilà, pote Boza, Bosom la président Maï, président Kotata Wester, à comprendre les gars qui n'a trop exact production. Et n'est-ce pas la bouche. A sentir ayoka bolanda e bana kinasenga bana kisantu bolanda bango donc bolanda bango numéro et pesa makala mingi tozongi bon na route nationale président tozongi bon na route nationale et toki tokatsa awa siko président toza place nini awa toza na gare na Capoblé o bayebi Capoblé. Donc, boye soke boye système tout ça la snell bimiti pont boye soko mati boye okeiti 4 gales ti kandu donc ti banzela ya bayidi kuna mamboka kati gidinga lempu akinde voilà donc boye soto ke to zongi kaka ndenge tolo banzela route Matadi quoi voilà. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci d'avoir biso. Bana Kisantu vraiment ba natif tamina Kisantu bango bala kisibiso bolingo poete yotala. Donc bolingo bala kisibiso poyo uti kayu uti kopo yo vandi ozamona Kisantu ozotala Kisantu na yo vraiment yo pe zongisela bango bolingo wana et ko sala biso tellement bien zongisela bango bolingo wana et ko sala biso vraiment tellement bien parce que bandeko ba se sacrifier na âme et corps pour que yo okena 10 ans 15 ans 20 ans au mona Kisantu oyo etikala kala voilà donc awa toza bongo na Capoblé to na rond-point ya Capoblé bayebi bana Kisantu toza awa na Capoblé et musique voilà to bongo na Capoblé. Merci à vous, merci na binotu bozota la biso, merci na ya ngai Briski Sombe Briski Sombe depuis Paris et pourquoi pas na Jimmy Diankalou depuis Lyon na Bosanité Dadi Michuri na Luxembourg mon grand frère propre bamoto na yo ya ebele voilà awa mingi ba oyeba te awatika ngo boyete awa bazotongela biso sur makadam donc na kontika ya gouvernement yango ndeko zwa ekeiti cathédrale ekotiti kandu ekeiti bangeba bana Kisantu ya Congo surtout Madimba bayebi sorte obeta awa ezaka presque na to otambola na porte ya découverte ba comprendre que mboka na biso pe ezotongama ba misalo bandika mikolo et bandi oza misalo bandi ba projet à 2025 na 6e mois donc na ndenge tozoke nango ti ba osilisa. Voilà, merci beaucoup. Voilà, président Tatuba Chaleur. Mon président toujours donc on va toujours connexion. Ça c'est la famille. Donc motenanga mingi na bino tubota langai et pourquoi pas na maître Dadi Kapoala hein maître Dadi Kapoala CG na vi ko comprendre nga bien te ah CG orchestre kabose abungine ngai ah ba nga bien te comment on dit Gizo voilà, merci. Et Tokoba, toujours awa na Kisantu. Maître Dazi Kapoala depuis Texas, Mobala Leki Mbongo Nelengi, Naba Gaël Ngindu depuis Texas, Bambote Nabino, ya ebele toko continuer toujours awa na émission et awa na kati ya Kisantu et bipai tozo
continuer awa na kati ya Kisantu. Voilà, merci et tokokoba toujours. Merci beaucoup et bana Kisantu tout boko tala biso bolanda biso tozo continuer awa wana to uti Capo Bleu to koti siko to ko kende cathédrale et donc bino tout bolanda biso on est ensemble avec vous to découvrir Kisantu et longo na bino donc voilà to koba toujours et awa na kati ya Kisantu tala ba wana je n'étais pas là ah mala bijou achela arrangea arucha wema kozwa mwana makolo nzambe beto na beto kozwa mwana makolo Sengo Moka, Abedinganga, Pascal Ngaya, Dora Maza, Papa Meya, Zayobi, Kamajan, Gilles Benga, Bouda di Lombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Léon Finda, Kembwanza Paul, Sadrak Kinchumba, Fumu Zeka, Kiese Boniface, Alicide. Merci beaucoup, chers internautes. Merci. Et bah, tout bolanda biso awa tokomi liboso et tokomi liboso ya collège Saint-Pierre de Kisantu et belé botanga na collège Saint-Pierre ya Kisantu ba ressortissant belé bobimawa bolekawa na collège Saint-Pierre ya Kisantu président. Avant na mutu moko ressortissant moko ya munene aleka pe na collège Saint-Pierre o rien azate hein na ebite bakoza na bango wawa bango monde ba pesa kaka yango ba député belé baleka awa ba boss pe belé baleka awa donc bino mo bota la partie mikili webi ngana leka na collège Saint-Pierre benga lo batatu ba salaire kende lukilanga directeur wana soka kufa to keto luki morke na ye so pe kufa te to luki cimetière na ye donc merci beaucoup, chers internautes. Bomoni collège Saint-Pierre de Kisantu, Otanga Awa, Oleka Awa, Outabawa, Pivoire, donc nostalgie en Oyo, toujours na Kisantu, Bilenga Boye, Ozonga toujours na 3 Exa Production TV. Voilà, et président to continue la biso. Donc, président Mabelo, nyonso, yabata catholique. Oh, nyonso za catholique. Bazo espace ya catholique ezala maman etandi donc maman etandi donc awa batu ko bela ba yebi awa to benga ngo mission eza moko ya ba quartier na kati ya
ya vie na so ya Kisantu Kitanu donc toza gare donc mission deuxième dans le monde. deuxième dans le monde deuxième dans le monde. Ah bon? C'est que maman ben belé venir. Donc cathédrale na biso Notre-Dame de Sept Douleurs. Notre-Dame de Sept Douleurs. Cathédrale na biso yango wana. Kisantu. Yango bomona ka mingi bato Kisantu batandu ko batandu babenga mutandu mundeli. Donc mutandu mundeli pona nini? Ko ba mindele ba yake belé bavandaka awa na kati ya Kisantu. Yango mona ke mutandu babenga mutandu aza mundeli po avandi na mindele mingi. Donc voilà, merci. Donc on continue toujours awa na kati ya Kisantu toza bongo awa na mission et bozo komona toza bongo na cathédrale awa na Kisantu bozo mona toza bongo na mabele ya basango kuna tomoni diocèse de Kisantu et kuna tokomona diocèse de Kisantu donc awa toza vraiment na kati ya Kisantu. Voilà, merci et nabino tout botala biso, merci et nabino tout bozolanda biso partout bozali partout bozala mokili donc opesa bino toujours bambote ebele et pourquoi pas na moni et papa na biso Gervais Luboya et toko continuer toujours awa na cathédrale na biso de Kisantu. Merci Nabino Batutu Botala biso, merci Nabino Batutu Bolanda biso, on est ensemble président et moi numéro ya téléphone ni WhatsApp na yo oyo batutu batali yo batutu bazomona yo balingi bakota contact na natif na bango ya Kisantu bakota contact na artiste na bango bakota contact na muto ayambi biso awa na Kisantu oyo atambusi biso na Kisantu. Merci beaucoup bandeko nyonso ba famille nanga nyonso ba papa ba maman ya Kisantu donc disons Congo central ya Poto Mobimba Europe Mobimba numéro na ngai ezali plus 243 85 92 21 455 plus 243 85 92 21 455 wa numéro na nga vinginga na WhatsApp bozwanga vraiment facile. Banzangungu yiputwa Kongo, banzangungu Suisse ya Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, banduga luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, banzangungu bataja mvuma. Beto kungungu kwetu tukwende, banzangungu bataja miase. Mabyandia yeko byamfuata Mubyansaji la fete byowana Banzangungu masauvwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolu sangule malu kwetu kwenda Manukalu sangule malu kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mvuma Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miase Kasikale, una sitade ya mbuta kitemoko, unukungungu kumbudikale, wa elivise kiala salazaku, una lotele ya mbuta mpondani, ukwena kinyi na pipa vive. Matokolu sangule manu kwetu kwenda, matukalu sangule manu kwetu kwenda, beto kungungu kwetu tukwende, banzangungu bataja mvuma. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Awa tozabongo na kati ya stade ya Kisantu. Bana Kisantu boleka awa, bobeta bale awa na Kisantu terrain ya Kisantu ya cathédrale et ya ngoyo et te ko faire découvrir bino toujours awa na kati ya Kisantu.
Voilà, merci beaucoup à vous. Bino tubo talabiso et merci na maman Madongate et maman nabiso Madongashi et bambote na ebele Madongashi, maman Madongashi bambote na yo ebele ya mingi bipa ozali maman Madongashi et pourquoi pas na Emile Mweni depuis Manchester City, hein, Emile Mweni bambote na yo ebele et ba maman nabiso tout au bozana ba Paris, bozana ba Tour Eiffel, hein, boza partout ba maman nabiso Château Rouge, hein, to pesibino bambote ebele awa to bongo na terrain ya Kisantu, stade ya Kisantu, terrain ya Kisantu, ya cathédrale nebisika toko laksabino awa na kati ya Kisantu. Voilà, merci Nabana Kisantu, merci Nabino tout, bozo talabiso, merci Nabino tout, bozo la nabiso partout bozali. Voilà, partout. Ah, tribune. Banzangungu imputwa Kongo, Banzangungu Suisse dia Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, Banduga luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja mvuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miasi. Imabyandia yego byamfuata Mubyansadi la fete byowana Banzangungu masauvwa Kinaja kumitungi kusonga jo Matokolu zangule malu kwetu kwenda Bandugalu zangule malu kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mvuma Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miasi Kasikale, una sitade ya mutakite moko, unukungungu kumbudikale, wa elivise kiala salasa, una lotele ya mutampondani, tukwena kini na pipa vive. Matokolu zangule malu kwetu kwenda, Madugalu zangule malu kwetu kwenda, Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja mvuma. Beto tulweke Kangungwaze songa ntile Leo kitaudi beto tulweke Banzangungu tukwiza tale Kufutumini na koko tuleke Mbele ya mutambini Matokolu zangule malu kwetu kwenda Bandugalu zangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mvuma Bafuete bakisa, tumbokola tieto tusolele. Matokolu zangule malu kwetu kwenda, Batugalu zangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja mvuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miasi. Wapero, sina mambanza ngungu. Tuka mfumu lutunu, fumu kinzomba, fumu lisengo moka, Abedinganga, Pascal Ngaya, Dora Maza, Papa Meya, Zayobi, Kama Jean, Gilles Benga, Buda Dilombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Leon Finda, Kembwanza Paul, Sadrak Kinchumba, Fumu Zeka, Kiese Boniface, Alicide Eno hilu lendo lombanza ngungu
Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Donc, on continue toujours awa Nakisantu, awa tokomi liboso ya lycée Notre-Dame de Kisantu. Voilà, tout ça bongo liboso ya lycée Notre-Dame de Kisantu. Merci na bino ba YouTube otanga pe awa na lycée Notre-Dame de Kisantu. Vous allez ressortir ça awa otanga awa na lycée Notre-Dame de Kisantu et vraiment lycée yango et bana qui sont tout bokotala et bana qui sont tout bozolanda et awa na lycée et na biso Notre-Dame de Kisantu. Voilà toko continuer et voilà toko koba toujours awa na kati ya Kisantu. Banzangungu Suisse dia Congo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindumba bambuta ye baleke Matoko lusangule malu kwetu kwenda Banduga lusangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mufuma Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miase Sandu jangungu sandu jamwenya Voilà, tout ça bon on a grotte na biso, il y a cathédrale de Kisantu. Comme on est allé grotte, il y a cathédrale de Kisantu bisika et bayaka wa ko bayaka ko sala ka tubela oya wa po sali tubela hein chapelet donc grotte donc il y a une cathédrale na biso. Donc merci et nabino batibo kota la biso, merci nabana Kisantu, merci nabino banyonso bozola na biso partout bozali na mokili, partout bozali na monde bana Kisantu, boya ebele, bokote ebele, boya mobondo, boya na ba commentaire et bo commenter, bo benga, bo partager émission, veut dire au moni pas na bino te benga biso et voilà et puis Julie Billiard. Et puis Julie Billiard Mawete. Donc il y a l'école. Donc vous allez faire l'école et puis Billiard et puis Julie Billiard Mawete. Donc voilà. Merci et Nabana Kisantu. Merci le lengue to kotambo le moni Kisantu et côté développement et belé to tika kama kadam béton voilà les lots to kuti béton et voilà. Donc belé pe batika béton te Kisantu ça pour évoluer Kisantu développement ezokota na Kisantu awa na ndenge ya kosala jeté. Voilà donc merci. Donc on va toujours awa na kati ya Kisantu. Merci na bino batu bokota la biso partout vous êtes à travers cette chaîne 3 Exa Production TV. Merci na maman Marie Chérie Moulanga, maman Augusto, maman la baby, maman la G-Live, maman la G-Dor et famille Kanina. Topesi bino bambote ebele ya mingi et bino batutu bozwami bozota la biso boza telme belé. Merci et na papa na biso Ricky Bazika Japana na maman Jaldondo et pourquoi pas na papa na biso Gai Kalamabi aboma soldat et molonga ni maman Bijou Mabuta bambote na yope ebele ya mingi. On est ensemble avec vous et toujours continuer toujours awa nakati ya Kisantu. Banzangungu yiputwa Congo, Banzangungu Suisse dia Congo. Beto babonzo tunatwa yangalala, Matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko lusangule malu kwetu kwenda, Banduga lusangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja mufuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miase. Sandu jangungu sandu jamwenya, Mingula ngungu kaya kya sandu. Mabyandia yeko byambuata Mubyansadi la fete byowana Banzangungu masauvwa Kinaja kumi tungi kuso
beto tulweke kangungwaze songa ntile leo kitaudi beto tulweke batangungu tukwiza tale kokotumini na kokotuleke mbele ya mutambini atokoluzangule malu kwatukwenda atukaluzangule malu kwatukwenda beto kungungu kwatatukwende batangungu kwataja mufuma Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci. Bino Baitu Bolanda Biso, voilà, Tokotambola, toujours na Kisantu, et Bomoni, Tolaxibino, cathédrale, et de Kisantu, Awaskoto Komi, du Bosso, ya Saint-Luc, ya Kisantu. Maman la chantier, Tomoni Magé, Mokondi, président Fatih Béton, Missale de Salam avec gouvernement central, vraiment, Tomoni Béton, et Kotina Kisantu, Belé, Bakenda, Batika Béton, mais Kisantu, évolution, Béton, Baka, niveau toujours. Ok, kitoko propre et vraiment tout ce pays makas vraiment awa tout ça ce que liboso il y a hôpital et Saint-Luc donc hôpital général il y a qui sont tout et que na sangozali ba meilleur hôpital awa na Congo central et zali hôpital spécialité na bango zala Mikoua. Donc voilà, ils allaient meilleur hôpital Saint-Luc vraiment et merci et tu as découvert Saint-Luc awa tout ça liboso il y a collège, voilà, président. Tout ça, toi, na SEMS, collège Kubama, collège Kubama, donc, bana Kubama. Donc, autant que moi, na Mobutu, abanda kotanga, atanga ne awa. Donc, école, moi, na Mobutu, atanga, yangoyo. Ok, Mobutu, atinda Eli et Yaka, kozora moi na ye, vacances na Kinshasa, hein, voilà, donc. Lié public quoi donc stratégie référence toza awa so topesi mokongo boye kuna toke kandu na basoki ça kandu donc boye tout doit toke kandu bota kandu nde lelo comme béton donc kandu bo kelimati route nationale numéro 16. OK là kuna route nationale numéro 16 OK bakindoko kotira ngola makela non route nationale imalele hein donc boye donc awa sikoyo totala ngambu kuna tomona hôpital général Saint-Luc. Santuluka, donc hôpital, spécialité en tout à tout. Oh Mikoua, oh Nini, donc nuance awa. Parce que tout le monde a battu Baouta Bangola, Baouta ba pays étranger, ba poto, na poto ba kokite malade là, ba koki yangote, mais ba tinde na Saint-Luc qui santu. Wa outi Louvanium, ba koki na Louvanium te, ba tinde awa. Donc Saint-Luc Beneza. Hôpital il y a marqué ba transfert il y a Bamboke belé. Donc Bamboka tout il y a Afrique et Europe. Bah baza awa. Ils appellent ba docteur mso utara poto bazoya awa. Misupe ba utara awa baza aba kebe poto ba gesala musala. Dans les hôpitaux moro vraiment merci beaucoup et pour ça ce que toko ta Saint-Luc et voilà, merci beaucoup. Ingénieur Augustin Kanina Lemoulouba, le plus civilisé du monde. Merci beaucoup. Et Nabino Batutu, Bozo Talabiso, Bozo Landabiso partout. Bomoni Nenge, Bandego Labiso, artiste, Bako Laxabiso qui sent tout, Bako Pesabiso, référence, Bako Pesabiso, point stratégique, référence aux alliés qui sent tout. Oh lolo, oh Moutounion, Sozali, moi qui sent tout. Oh il faut, oh yé, Bayangoso, moi qui sent tout, oh yé, Biangote, voilà, awa, donc Kota Sikoyo, na Katie, Morgue, ok, Morgue Saint-Luc et Zabou. Bah, est-ce que tu vas le rendre à rond-point Saint-Luc? Voilà.
vatadia kiese Banzangungu mbanzale mama Banzangungu iputwa Kongo Banzangungu Suisse dia Kongo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindumba bambuta ye baleke Matoko lusangule malu kwetu kwenda Manduka lusangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu vatadia mvuma Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu vatadia miase Sandu ya ngungu sandu ya mwenya Tumingula ngungu kaya kya sandu Ima biandia ye kubia mwata Kubia nsadi la fete biwana Banzangungu masawubwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolo sangule malu kwetu kwenda Manukalu sangule malu kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu vatadia mvuma Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu vatadia miase Kungungu zakazikale Unasitade ya mbuta kitemoko Unukungungu kumbudikale Waelivise kiala sala zangu Unalotele ya mbuta mpondani Tukwena kini na pipa vive Matokolu zangule malu kwetu kwenda Madukalu zangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu vatadia mvuma Beto kungungu kwetu tukwende. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. À tous abongo liboso ya hôpital Saint-Luc. Beaucoup mon hôpital Saint-Luc ya ngoyo. Entrée ya hôpital Saint-Luc ya ngoyo. Et baeboyebi hôpital Saint-Luc. Entrée ya hôpital Saint-Luc ya ngoyo. Voilà, merci Nabino Batutu. Bozolanda biso, boza partout. Et merci Nabino Batutu. Bozotala biso, bozali partout. Et na mokili. Et topesi bino ba mbote ebele bozotala biso. Et boza tellement ebele. Maman Angel Dondo et Alain Panda depuis France, Mambote Bele, Maman Madongashi, Bambote na Ebele, et Joachim Yelengi, Agostino Luvangadio, na Maman Kati Luvangadio, et Nabo Sente Maman et Maman Kati Nabiso Luvangadio, voilà, Papa Nabiso Gai Kalamabi, na Maman Bijou Mabuta, pourquoi pas Feli Bolakisa, Feli Bolakisa, Papa Nabiso Feli Bolakisa, na Maman Nabiso Jolie Ngumbu Bambote Bele, Fabrice Ndombele, ya Maman la winner, et Bambote Bele. Pascal Ngaya, Dora Maza, Papa Meya, Zayobi, Kamajan, Gilles Benga, Bouda Dinombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Léon Finda, Kembwanza Paul, Sadrak Kinchumba, Fumu Zeka, Kiese Boniface, Alicide, Eno Yilu Lendo Lombanza Ngungu. Kani Kinsase, kani Matadi, kani Ngombe Matadi, wakangungu kulendi lutakwe, wakangungu kulendi lutako. Voilà, merci beaucoup. Et tous abongo awa na cité Nkandu, bana cité Nkandu, tokomi awa, tous abongo na rond-point, il y a cité Nkandu, boko mona binomoko. Toujours awa na kati ya Kisantu et boko mona toza bongo awa na cité Nkandu bana Kisantu nyonso boko tala biso bana Kisantu nyonso boko landa biso partout bozali na monde to pesibino ba mbote bele vraiment c'est l'ambiance ici à Kisantu to telemi awa bongo na cité Nkandu. Voilà, merci à vous et boko landa biso awa na kati ya cité Nkandu. Merci na bana Kisantu, merci na ba autorité, merci na ba fanatique, merci na ba abonné, toujours to continuer à wana cité Nkandu et maintenant awa to longue cité Nkandu to Kenesco vers jardin botanique. Merci. Mama
Simba Kisalu ye mama Nzeza. Voilà, merci. Tozokoba toujours awa to moni bongo to bongo na cité Nkandu et cité Nkandu yango bomoni ba activité na ambiance oyo eleki bongo awa na cité Nkandu. Merci na bino tout botala biso, merci na bino tout bozolanda biso partout bozali na mokili, bozali na monde, on est ensemble avec vous donc on continue toujours awa na kati ya Kisantu. Merci à l'ingénieur Augustin Kaninga, le Moulouba le plus civilisé du monde. Et Balobi bientôt comme le Moukongo le plus civilisé. Donc, Yamotekien. So awa, bachanzara ba accent. Neti sko biso kuna, neti bandi ba manzangu ki Yamotekien. Sko neti bango awa ezali le rola. Kanga yango, mais au moins ba accent zo changer. Neti masabino boloba onen. Mbote na Kikongo. Aboué. Bon, ça yango mais yo posa no ka mukongo mo ya ville. O mo ya no ya mutambo ma vimpi. Bon, ça yango mais ba accent kaka. Kikongo no se no yango mais chanzaka so ke ba yombo yo ka bona accent na bango. O ye ba tu mais ça nyo stolo ba ka mnoko. Leti biso o website biso boeteli. Mais pas mutanda boeteri. On va avancer. Gloire à nous, Gaïmon. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Ah, masula kobangola.